Lisolo oto kobetela yo esalami bongo na Kinshasa kokamwa bandeko nzoka ba serpent pe to ba nyoka bazalaka na sida botala nyoka oyo apesi jeune fille oyo sida jeune fille oyo bazalaki na camarade na ye bakende koluka musala kasi musala yango ya bandiko coucher na serpent apesi ye sida kombe ya jeune fille oyo Beni tokobetela lisolo oyo kaka ndenge bapesi biso esalami bongo na Kinshasa kasi de Beni après avoir cause sida epai ya nyoka akaboli sida lokola makayabu akaboli yango epai ya banani yango tokoyesa yo landa lisolo oyo totangi komona ye Beni po lobi totanga komo pona ko préserver bato musu bazo yango te na misto eliko babwe Beni kutu ata déjà ya kokufa bakundie po akufi na basida kasi tala makambo ya atiki ba dégâts esala bongo na ville ya Kinshasa. Population ya ville ya Goma baleli balobi trop c'est trop gouvernement oza wapi comment est-ce que ba gouvernement oza ebele bozo kokate qu'on neutraliser ba rebelle ya M23 baza plus de 5000 te kasi tout le monde ba force ezo ya ebele ba angolais ba ye ba sud-africain ba ye bozo kokaka ko déloger rebelle M23 te qu'est-ce qui se passe population ya Goma na ba bombe na maboko ba leli ba bi trop c'est trop cette fois-ci population ya Goma est mobilisée contre toute tentative ya balkanisation parce que on se demande normalement, qu'est-ce qui ne va pas pour que ces faits y continuer jusqu'à cracher dans la face de la population? Toti kalakaka makambo ezo de kana est ya mboka toyebi activiste oyo na kombo ya Salomé Ekila jeune dame oyo alitaka bongo pona ko libérer ko dénoncer makambo oyo le kana est ya mboka na biso cette fois-ci Salomé Ekila a été arrêté bakangi pona nini pona kaka a rappelé ki gouvernement que ça fait 600 jours depuis que Bunagana ezali na maboko ya rebelle M23 yango bakangi est-ce que raison bakangeli yango wana tozali raison mususu bandeko oyo baleli pona arrestation ya Salomé Ekila. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na radio lokole masolo votre chaîne kaka moko oyo boyaka ko puiser information yaya masoto betaka awa ezaka to inventaka yango te bino moko nde bopesaka biso masolo to beta yango pona kosunga communauté na biso africaine en général mingi ya bato o balobaka mangala to ba chaque fois soki ozana solo ko beta benga biso soko zwi biso te tindela biso audio to kolanda liso to ko beta yango kaka ndengo lingi to beta yango lisolo lelo ekopesa yo pasi yaya ekokamisa pe okamisa ndenge ekamwisi ngai moko est-ce que nyoka to serpent pe apesaka mutu sida to mutu abane ko se transformer na nyoka po apesa jeune fille au sida qu'est-ce qui s'est passé pour la jeune fille oyo Beni azwa sida et uti pa ya nyoka yango lisolo to kobetela o lelo mais yambo to beta lisolo wana tika to développer oyo moni bongo na sommaire merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo to sengi na yo okota na site ya Michael Josh otala ba nouveau arrivage oyo yeba article ya sike koti pona été batu ya Afrique pona winter batu ya Europe et bientôt même été pona batu ya Europe kota na Michael Josh pona otala soko yebi site ya Michael Josh tento baka chaque fois benga biso to kotindela au site lien site ya Michael Josh to pesa op numéro de service commercial ya Michael Josh. Tokende na este ya mboka na biso précisément na Goma epai wapi toyebi ke Goma ezaka mame bazwi te bakozwa te ba wazalendo baliwa po bayi kokengela mokili ya biso kote ya Goma kuna bali kokoka sute to ndengeni ya Goma ba
population, habitant Goma, sepeli, trop c'est trop. Comment est-ce que le gouvernement est incapable de déloger vraiment M23, wazalendo bazaliwana, force EACA kekei, sud-africain na compte SEDEC, angolais mais bazokoka ko déloger rebelle te baza combien au juste population asimbi obi na maboko aleki aleli na télévision abino bolukela bango solution pour vivre kaka mame bena ba rumeur ke gomme kokoya to koya mete et pesi bango tout ko soit landana nous population ya Goma ndenge ali ko expliquer pour peut-être ko motiver ba kondi ba luka solution et surtout que bo kondi amboka yemoka lobaki soki ayoki atali sasi moko ebeti congolais boka kufi à réunir des chambres à congrès pour régler en Rwanda. Si on a évité, ça va katana, tout est continué à kaka. Landa va le Goma. Lancer un message kwa chef de l'État. Tunauliza kama jusqu'à quel chiffre de morts jo benye balisemaka batakufa jo bamalize hii vita batakufa na population. Quand ça devient une menace dans ma quartier Zagom, ça doit nous prévenir nous en tant que gouvernement. On a bombé, il a toka kubadui, kwa M23, il a pesé sana. Il a maliza batu Mugunga, population paisible citoyen, il a kufa et pourtant, il me chagula batu benye, balisema banenda batetea, tunauliza badepite, tunauliza raisi, mpaka tukufe bangapi njo mutaitika kukia kufa na population Goma. Quand M23 devient une menace pour la ville de Goma, si la population tunasema hapana, ça c'est assez. Gouvernement, mutuambie ni nini inaacha hamweze kudeklare guerre na Rwanda. Jusqu'à quand Kagame continuera à cracher sur les paisibles citoyens de la RDC et maintenant, aujourd'hui, sur les paisibles citoyens de Mugunga. Leo iko ku quartier ya Mugunga, kesho takuwa ku quartier yengine. Population ya Goma itajimobiliser contre toute tentative ya balkanisation. Parce qu'on se demande, normalement, qu'est-ce qui ne va pas pour que cessez les faits et endelee continuer jusqu'à cracher dans la face de la population. Ima mort na ma blessé yenye tumeona. Totika la kaka na makambo zali koleka na este ya mboka na biso activiste mwana mwasi o na kombo ya Salome Ekila to ebiye ye adonné saka makambo mingele kaka bongo na este ya mboka na biso azali osare bakangiye d'après mwasi o azali ko pesa reportage o ali ko expliquer tina nini bakangeli Salome Ekila alobi pona kaka Salome Ekila jeune homme oyo a rappelé que le gouvernement a parlé du peuple, a parlé du peuple, a rappelé au gouvernement que non, ça fait 600 jours depuis que Bunagana est entre les mains rebelles, il y a un 23. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à déloger un 23? Qu'est-ce qui manque? Vous comprenez, Yango Bakangi, Salomé et Kila, jeune dame activiste Oyo. Là dans l'explication, il y a une explication de Oyo a Pessi et qu'ils allaient vrai ou faux. Mais Yolanda on a nous comme ça na simana onde yomoko kopesa conclusion. Ya tokobetela aussi ka boli solo ya pasi ya Beni Oyo azusida et pai ya nyoka sur pas. Qu'est-ce que s'était passé? Voilà. Lisolo otobetelio ozobetela yo sala mbongo na Kinshasa bandeko ya Kinshasa bokota ba petit android o ba luka ka vie bokota yaya na ebité ba jeune fille ba luka ka ndenge ni papa so la jeune fille tindela lien o mama tinde ba ya basilien o ba kota ba yoka bakam o partager pour peut-être ko sungande ko moko songolo esika moko pakala kaka ndenge tulobaka na Kinshasa ezalaki na deux amis intimes ya uzalaka ndengo wana Beni azalaki Muluba et puis Ado azalaki ya bandu fille ya bandu mais ce que moni Ado ozomo azalaki mamula mbinga pembe lokola Muluba mais Ado azalaki na ye jeune fille ya bandundu Ado azalaki na mona na ye moko Beni azalaki na bana mibale je crois azalaki pe bana mibale mais abotaki na mobali na ye moko mobali na ye wana akendaki kana nizaka ko luka fwa kumputu mobali ya Beni akendaki Afrique du Sud ake koluka vi na Afrique du Sud. Pour yebi yango biso bato kiba libanda tokenda koluka.
soki tozwi tokozonga tozongaka te mpona tozwi eloko toya koluka awa te. Est ce que komi ezalaka ndenge wana? Bref, Beni abale okanga suki kitoko, ye na moninga na ye ado bakangaka suki kota bon marché, bakangaka suki kitoko, suki efutaka. Oui, c'est vrai, bandeko bakangaka suki efutaka makasi. Tout le monde a yango kutu Afrique du Sud awa. Il y a des filles mozambicaines au bazotonga bandaku na Mozambique kaka kokanga suki. Suki ezara na mbonga kosakana te. Ba vivra na bango très bien, ba s'occuper na mbonga na bango. Oyo kanga suki wane consort, mais bazali pe ba chrétien bakendaka bongo église. Beni na muninga na ye ado bayembaka na chorale. Au fil du temps, chaque samedi bazanga répétition te bakendaki répétition. Na répétition to na église wana frère moko bayembaka na chorale, to frère ya église moko coopération ya musala eye. Boyebi tout de muso coopération ya musala eye alingaka ta mutu. Bossa Nicto, il est bien que ceux qui n'ont pas fait déjà, mais ils salaire meilleur. Coopération, coopération, nini. De combat, choriste, frère église abino, et ça, na mundele moko, ça, na ma campagne, azoko luka, bana misala, ça, na banda kubi balé, azaraminga, genara poto, azongaka, mais ndako tika rafid, aluki ba fille, 5 filles, pona, ba nettoyaka ndako. Oh, c'est vrai, mais ça copa kitoko. Quand des salaire combien non? Salaire chaque fin du mois $200. On appelle ça $200. Oh, ça va, ça va. Beni aza na mama na bango na bandeko na ya ane ya mwasi na leki na ya mwasi susu. Déjà atikaka mwana takela okanga suki azonga kaisaka mwa trakaseri tango akei a coopérer folo ka soko bakotika bala pana parce que musala yango balobi il faut bokotaka mercredi. Soki bokoti mercredi bokobimaka kati mardi okuna. Basala une semaine à peu près. Si on a une semaine autotika bana wapi. Bref, ba coopérer ser andimi koto ser ya Beni andimi koto ope ado ndeko na bango andimi kasi condition za la ki boyi wana siko frère wana église si bango mais mundela yango alobi asala besoin ka ba fille mais ba fille yango il faut pas ça la baluba. Oh wana mabese côté déjà comment il peut condition oso engager ba fille yango pas la kaka baluba tout le monde de komobali o église a sepela ki pena ado makasa bi ado Beni asala ye muluba. Mais yo za mutabandu numepe ndima kaka. D'ailleurs boke kuna bo pesa ba kombo ya solote. Bo pesa ba kombo oyo neti yo za muluba pesa kombo ya baluba. Beni za muluba me changer kombo pa mona ke boza vraiment baluba. D'ailleurs totalité ya ado malgré ça ki mutabandu numepe na eka mbinga pena mulai lokola kaka basi ya baluba ndenge basalaka. Ça va, ça va. Ba pesi ba ngope adresse ba même bango ba kepe kuna mundele yango azalaki te azalaki na poto temba ne ko luka batu ça va ba kutana na secrétaire a présenter bango non ndako yango ngozalo ki ba biso okoti et okoti gate liboso et ça na ba caméra pa ba gate liboso ba caméra deuxième gate ku ça ba policier pembe na ndako et puis pokota na lupango ba policier ba kengela kawana après kota na ndako batali bango pa ndako pe munene ba soli pa secrétaire ça va musala bide zali bo bandaka ko komba ndako nyoso tu bo komba kaka dezala ka kuna sikoyo esi bango conditions zali moni patron soka ye alingaka te bana misala bala tabilamba ya milai ba roba milai mlai ba pantalon tebo taka ba jupe a pesi bango batenia mukusu ba batenia musala tena musala ki jupe ya mukuse ba bifo taka ba string est-ce que komi telanga ba jem string ba jipe ya mikuse pesa la mwa harmonie po mundele alingaka ba fi bana misana ye bazala sexy na ndenge na bango ba présenter bango ba chambre nyoso tu bandaku ndaku mobimba ezalaki na chambre moko wana ba yebisi bango moni chambre oyo mundele alingaka te mutu akota awa chambre bango zala mulili na kati ekanga mate ba benda porte mais etika mo espace kare bo fungola ngote bo salingaka te muta fungola portwa bo tika yango kaka ndengo wana toyokani ba bandi pe musala
semaine à liboso, salibe bimba zongi, deuxième semaine, troisième semaine sikoyo mundele auti poto ayekoya. Parce que il y a concession dans ma campagne. Na kata concession ngwa na ba denda kunda kumo kotoyo ndaku musu kotoyo. Munde so alingala na ndaka kotoyo, so alingala na ndaka kotoyo, car munde mtayebi moko. Siko qu'est-ce qui se passe? Tango munde la yé jour wana. Bosaye, ça va, bosaye siko à laquelle les bino so mulongo, bo pesa boss mbote. Tango mundela on est un peu vieux et mundele oba en Afrique okomona ezalaka rare mona ono asala mbala mundele jeune fille na mbala mundele oka mundela ngwa la jeune te basala ba mikolo ba koko déjà dépassé déjà na éviter qu'est-ce qui ne va pas bolingo bolinga mundele ya jeune bolinga mundele ya koko parce que ça va so pas cha ko sakanate mundela ye abandi ko embrasser bango embrasser mutali boso embrasser mutali balé bazaki 5 filles ba embrasser bango oh botende yango yo ça va siko mutala tanga embrasser bango stoka zongi sikoyo amoni atuni mo bakombo kaka ndenge ba esaki bango so batuni bino no to za baluba opesi ko baluba zaki do jeninga atuni bango pe kaka ndengo wana siko mutala atali ado aisha ado ah ça va yo o sololanga leo na pokwa yaka o sololanga na pokwa delo bango so bakie bakina chambre bakio olala siko ado mwana ya bandundu mwasi ya bandundu azali pembe mbinga lokola muluba akeya kanti baki ko solana patron tanga koti na patron boy amoni patron abange ba lokata forme oh mais to yaki musala ya makambo te d'abord avant cela tango asali réunion na bango ayesi bango est-ce que ba yebisi bino makambo obe ko sala awa oui ba yebisi biso pona bango ba yesi bango no boye ko komba ndako ko saba domestique bo komba ka bo skola ba yebi on normal tango mundela tuni est-ce que bo yebi makambo ko sala awa bandimi pona mundela yebi ke non nyo sera gi parfait yango tanga bengi ado kuna alinga ta ado abi meto ko sala makambo te qu'est-ce qui ne va pas boy munde asa le ko la force ado boya boy ti agangi tango agangi au secours bandinga ba film susu ba yé parce que ba policier bazali banda bazali na consigne mutu moko te akoki kokota na ndako sauf ba benga yo ba ko benga obeta table ko kolia ba pesa ba ko libanda ndingo na consigne na ndingo wana tangu bandinga na ngo agangi ndingo bandinga ba do benga ko mona yé ado nini kuna mundela sali ko banga afungoli porte mundela yebisi na mona taona atandaki bino wana na mona ki ozalaki na étoile ya bana belaka basali salaka attention batu wana ya monde wana balandaka botete balandaka nde étoile okomona mwasi moko asala lelo mabe me mobali moko wala nde makaso yebito na nini azo moni étoile na kati na ye batelaka étoile na est-ce que komi to sola pembe ya tilanga ba jembe ya to taba jembe mondela yebisi na mona ki étoile na moni osala lumière pa na yo na ina sunga yo molingite ça va kende na yo akipe siko tangu ado abimi ayebisi ko period na ni benit beni metala makama to yaki musala ngo comme subo ko makana pato to kana iboite en tout cas na moni awa eza sika na ngate na moni il faut na ki na ngai bref eleki au fil du temps balali va continuer lobi na ngosuka ye et comme ma mystique bo ndenge nakende na sauter betape que rapide après to chuter na lisolo on est passé dans mon mulai na ko kata katango pona et comme maman mukuse jour mususu mundele ba fandika raboye ndela bino to soko na piscine pour ça il prend la piscine na ba 0 oh boza e patron boso na piscine ça va oh patron to yaki na vraiment piscine té bo premier test boza na ba string té boza na ba soutien na ba sous-vêtement té to ça na ba soutien sous-vêtement boya to sakana na mai ado ayebaki ko soko nager mwana ba nunu ato nager kitoko mundela otala de ado nager kitoko soko misusu on a 4 y compris na camarade ya ado Beni ayebaki na ko nager té siko bo sakana mai ti mundela wana bino yala la ça no nager azuma ko so apprendre ko nager qu'on so ta comme tout ya Beni mundela simbi boya simba boye azalaki no bande jendik amoni makila
yo za na bande hygiénique ndenge wana okoloba te mundela siliki ya kosakana te yo so na bande hygiénique boye ifalaki pa so nanga mundela siliki ya kosakana te abengani bango nyonso to abimisi bango mundela alalaki so wana te ake kolala na ndako mosusu wana eleki au fil du temps bango siki bafandaka ezalaka na salle de bain na bango na toilette nyonso na kati kuna fi parmi bafi wana moko akoti akende kosokola wana jour mosusu akende kosokola boye ene ezalaka osokoli sikoyo asisi atala na miroir boye amoni mundele wana na miroir agangi akosaka te nini non namoni patron na miroir omoni na miroir na nsima na yo te namoni na miroir otalanga mpena boye omoni ndenge nini ado siko akoti aki atali miroir amoni miroir normal kaka ado mwana wadum oyo akomi muluba ado soko atali boye amoni normal maintenant amona patron te soki fi mosusu aki atali na miroir wana amoni patron bango nyonso amonaki patron na bango kaka ado moto amona te finalement c'est quoi eleki na tongo na ngotongo mundele na bango yabi bomoni o bomonaki wana ezali ngai oui moi je vous dis que je suis partout naza partout o ezali ndako na nga naza ndeza partout nga naza na mona makambo so sala naza partout c'était pour vous montrer que naza partout siko ado abi toi qui musala et comme ba mystique boye na suki na malaka nga suki na nga kuna so pe na concentrer suki na ngai na moi moko na ko ça $200 to plus $200 ma souffrance boye to quand le ko to musala ya bien mais comme ba mystique bien te en tout cas il faut to ba na ko sambila wana ado fi oya bandundu c'est de gizaki muluba to ba na ko sambila eza makanisa malamu na butu wana prier fate na tongo tangu tongo ekoki mundela ye nani apesi bino permission bobanda kosambela na ndako ya ngai nalingi sumaka moate bo stopper talaka babangi ko ndako bino to sambela sote batiki na bo sambela siko mundela wana yabi sikoyo beni camarade ya ado nasala besoin solo na yo yaka na chambre tout solo bake bakoti na chambre babandi kosoana mundele bo bafandi koto babi asali 3 heures to 4 heures du temps ay kopima tango abimi sikoyo ado atunu beni yo sali 4 heures du temps kuna bona solo la nini ote ngala lingaki na ngai te ye muta forcer ngai kaka ndengo wana kutu ali dobino okoti kuna bona osala ba fête kuna nga abemaki nga kuna pona a forcer na boy na gangi me yo gangi to fani ne seke yo moko ndimaki beni bref eleki ndengo wana mundela ke poto aye kozonga siko tellement makabada ki mabe mingi ado alobi boy ayebisi beni na omona makambo za malamu te biso tokangaka suki na mabo marché wana tokangaka na biso suki ngai soki na salaire $200 ango ya mbala oyo na ke na ngai na waya susu te tokima na biso tokima parce que tango bana kozonga fongole bana kozala mingi epai ya ado ponda ko na so bakangi ndako bakeit bakosala mwa 2 jours ya kozonga susu mercredi bakotaka ndengo wana ado mtanga simba fongola bref tango comme fin du mois bafuti bango mbongo na bango ba $200 pas secrétaire siko ado atuni siko secrétaire wana ya mwasa mama secrétaire bino toyaki musala o toyokanaki ezalaki musala oyo tobalo sala wati ekomi patron aba dobimana biso aba de force kutu ngai alinga mananga na force na boyaki na gangaki pesa mbilinga secrétaire siko ya makamota biso c'est vrai zela secrétaire akei akeko yebisa patron makamwa tala kutu bafi balobio zobimaka na bango esala mbilinga patron siko ya mundela bangi keke mabeko kota ayesi ko abi nana lobi makambo wana no eza ado abi mais oui ngana omona mon clarté yo d'ailleurs jour to benga ngato sur la chambre ngo forcer ngai o violer ngai mundela changer makambo te ngai ngana violoti yo mo bane ko forcer a changer makambo donc ado comme le ridicule ado abi jamais
yo go sakana biso ndenge ngote wana sa sur salaire na ye d'ailleurs ngala za kutu muluba pete ngala za limutu ya bandundu okosakala ngai te ngaza mwana bandundu makamosa na tupala ngai ekosimba te agangi siko mundela kotima mai o asana ya muluba te asa mutu ya bandundu. Là, moi, je n'ai pas compris. Pour l'année mondiale, on a en tout cas, pardon, excusez-moi, Ado, Yaka, Token de Kosola. Yoma Kamaro Sola, Badisuma Solola. Ça va les Kamouti. Ado a se maîtriser, Bakei, à côté de la chambre, Babando Solola. À Sengier, pardon, en tout cas, Limbisangai, les gars qui ont l'équipe qu'on va souter, à jouer à Kabelier $500. À PC $500, bomba. Tant que Ado a bimi, à Yebisi Baninga, qui va payer $500. Ayewana a juste prime na isusu prime donc ado a comme le quoi $1000 mon aboko na ye tanga million siko ça va baba ba ke siko secrétaire a siko fongola a pesi ado pour la ba bimite weekend pa ko kota siko mercredi ba ko kota ado habité nga mercredi na ozala te na ozala moi retard pesa mutu su fongola sachant que ayebi ke ne ba ke wana ba ke libela mbala moka yoka beni camarade abino pesa nga fongola oh ado siko atali beni boy a pesa o fongola beni azu fongola wana ado pas se maîtriser ba bimba ki tango ba kei wana oh nzoka nde beni akoma ki na déjà kobima na patron wana mona lokola libala oh de patron bananga boy c'est que ado pesa nga ba cadeau belebe andimi déjà oh ko pe ba kima ye nde ba mona mbala moko ba na ko bimana wana e ko bagina nga bitila comme ko na mwasi na ebena beni abani ko bimana na mundele wana ya est-ce que vous comprenez histoire ou bien asobete yango malembe pona yo o comprendre tango alo ke nzela beni siko ya bisi adobo en tout cas makambo on se lekaki awa to bomba yango pona biso ko yebisa mutu moko te to bomba secret en tout cas ngai na continue ngai musala bon ado abiso ko connaît premier ate ngana zongi langa okanga nga suki na sala vina ngapo oyo na moni za kamunuko za mbilinga ado azongi naye azongi okanga suki na ye abane ape okene répétition ça un certain samedi na répétition ndeko oyo apesa ki bango kopi ya musala ndeko oyo ape bango kopi ya musala ayeli siko ado yo makamni no sali yo na pesi bino ko pa musala okekuna obandi ko kosela patron makambu kalinga violer bino e konso esa la ndengo wana obandi ko panda sango abi oh nani ebisu makambu wana o beni beni mte ebisu makambu wana do makambu eleka kuna bena abai to bomba secrétaire obate ye bandi ko loba eza boy ye pa habiter eza bongo eza abeteli ndeko wana histoire ni to bi d'ailleurs na okende ko esa bamana bango makambu oyo leka kuna po ye abai to loba te na fandi nie ngala songeli mamanga kanga suki ye ke ko loba ye boko safa nzoka beni asa kota ki dia diabo pa mama na bango o mama adone zali wana ado kelinga likunia po ngala bani ko mana mundele wana mundela na abia ko somela nga lupangu asomela nga mutuka nzoka zéro abaneka ko zo salaire neka ya $200 bazo utiliser mais loko mon côté bref beni kutu la sima na leka mwasi na place ya ado azui leki na ya mwasi tangu ado ayaki po expliquer mama que tala makambo eleka kuna beni boye mama kutali ko yoka te mama gangela ado ya kosaka te mama beni osa jaloux na mwana na ngai ekutu boye beni kuto na leki ya beni kutu bagangela ado ado ça va so boko ndima mitale bina zongi na ye beni azui leki na ye amemi na musala wana remplacer ado tango black na komi kuna mundeta na moi leki ya beni même chose avec yaka to sur la chambre tanga ke kuna alingi a violer leki ya beni leki na ganga ya kosakana te tanga gangi sikoyo abimi aboyi tolma beni akomaki na relation de gens na mundeli wana leki na bingai fona bima na tongo na ozonga ndako na ko continuer souter ka une semaine o na boyi mambongo wana na zonga donc ado taki na raison yo ya ozama be wana ko kosa mundela abi akobimande ngwate ti bena bundeli mundele ça va a libérer na tongo tango moleki ya beni azongi na ndaku ake koloba na ndaku mama ya beni azamutu mabe abana ko kosa omoni makambu nyonso tu oyo
ado alobaki eza ya solo mundele wana lenga ipa vino ngana kibidoki kondima makam oyo abina ko yebisa ote c'est vrai eza boye entre temps ba fi o wala yekuna ba yi 5 bango nyo surtout ba kimba abi o to mona o eza so musate ko maka mususu ba mystique be bango nyo so ba kimi Beni si on ne sait pas qu'est-ce qu'il apprenait soki nini Beni atikali ye moko soki mundele wana voyager Beni atikala ndako ye moko nyoso tu ye moko to lamba la surtout chambre o ba saki ye akangaka yango te yoka siko di solo ba di ko zo en plaire ya Beni akokomba ndako osala surtout sikoyo jour moko boye ay mais chambre oyo balinga to ko tapete et c'est là qu'à moitié ouvert boye ndenge nini à moitié fermé to à moitié ouvert et fungwa mandam boye ça va oyo bene ko so ba pekisi yo ko simba te ko kota te pesa tata soka yo kota abi ça va comme ça ngana benda na busala benda porta yo kanga mapona ide ute ko kota esa ka shooter tangu Beni a pusani po akanga porte wana bobi misu esa ka tuna etala suku to abeno tanga pusani po akanga porte ataina kata moni boye tala nyoka munene nyoka zo baluka kaka na kata samwa nyoka munene Beni aganga ya kosakata agangi nani akoya mutu te mutu akoya te mais ba police ba okini aganga mutu akoya ata moko te a se maîtriser avandi ele keke miti boye mundela bengi wana mundela zaki na poto mundela bengi allo boni mais au moni ni kuna na pekisa kiyo okota na chambre ate okota na chambre on ngana kota na chambre te na ngana nakanga porte mais na moni nyoka bo ça va le kamute maîtrise toi d'or elle n'a pas compris lobi na mba moko mundele aye poso ki mundele aye akoma le kola mwasi na yete ba diskola na mundele na chambre tango siko akikola na mundele na chambre wana na katikati ya butu Beni amoni alali na batu mbale mundele wana a se dédoubler alali ya moko évidemment basala ki fête na bango ton fête sili alali ala mkaya wana ba 2h30 boye alinga ke se soulager atali boye amoni mundele na ye wana alali koto na gauche atali boye kaka même mundele wana alali na droite atala siko mundele alali na droite oyo koto ya mutu eza mundele na ye wana menase koto yo nyoka agangi ya kosakana te agangi siko a bouger mundele ka wana osa normal tala na okomi bale ta koto na ta mutanyoka mundele na yebisiye yozo banga siko nini elo on esali ki oganga yoga ati tano oyo kushagana ngai okushagana ngate okushagana na ye c'est vrai donc banda tout ce temps là Beni akushagana nde nyoka ya tobete be da solo mo ande ngaboy mama mo apesa di solo so témoigner par ma cercueil cacher moko ala la cercueil bona so na cercueil eso bouger consort cacher wala saki ola la ngate ola la mto ya cercueil wana Beni azui frusa ko sakanate munde na yesi be voilà o moni nyoka o mona ki na chambre wana esa ngai o moni o so mona esa ngai donc ndengo mose o moni ngai boye o za se sika okendete o kozonga kapana bino kaka so kinga na pesio permission et puis makambo oyo moni o koki koloba yango ata soki mukete ezalaka ndengo ya soki robi yango okokufa tala stress au Beni abandi ko vivre na yango Beni po au fil du temps kaka ndengo wana siko qu'est-ce qui s'était passé Beni ça qui sous na bossele parti wana voilà tango esili ndengo wana ele yi quelque temps a rumele kuna siko mundele ya bise safa o rumele pe koto trop o kwesko okende na cité zonga pa na bino comme ça oya mercredi 42 zalaka Beni tango abimi akei azu blanc par mo 42 zalaka oyebi ke na muninga na ye ado ba bebana ki me ba yako bongisa ki muninga mbala moko Beni akeko luka ado abeteli ado makambo nga na beteli bino ndeka nyoka makambo tunele ndeka bino akushaka na ita kusana nyoka nyoso tu wana abeteli yango ado
ayexi pa do mundele alobaki na esa mutu teso na esi mutu na kokufa menga na yebisi yo kaka ata na kufi yebaka oyebango déjà. Ah, c'est vrai, mais pour la nuit yebisi maman la binote te na yebisi ka yo poza muninga na ngai. Bref, ba kepe répétition konsoka ane za la kawana mercredi akoti su musala yemoko sikoyo abangi kolala siko na chambre likolo parce que chambre est à moitié nu wana à moitié fermée, à moitié ouverte, à moitié fermée, à moitié ouverte, voilà, vous aurez un déngouana. Yé chambre longue à Olandi wana. Abangi kuna azui mousse na ye akitisi yango na se aye kola na ye na cuisine. Tango ekomi nga ba 2 heures boye wana munde na poto munde la zongi ekomi ba 2 heures boye amona ka munde la bimelie wana munde la bimina fimbu. Ayebisi me yonga na pekisa ki yo olobaka mwana pa mutu te. Oke koyebisa bato bakamwana nini. Yo yoka nini. Ah bandi ko betaye. Mundela beti yoka fimbu shikote azui pena shikota beti azoganga ba policier libanda bazoko yoka mutu oganga yebiki ndako na mutu taka akuna fiona yemoko beni. Shiko azogangela nini? Consigne pe la ki mutu akota na ndaku te. Moyeba kota pe na ndaku ezate tala makamto na koluka bandeko. Abeti ti kambaki à l'agonie. Tebe ko gangelege to aposo abi non jamais to tika ndengo te aposo afungo batala boy fiona la goni déjà. A perdre de connaissance. Ba juillet ba kenaye na hôpital bref ba bengi pe pa na bango consort que notala moi la bena piqué crise de consort siko ils étaient obligés par intermédiaire secrétaire ba benga siko boss non boss pour moi bango ba ba medeki kunate ba bino tala fia ba ko ganga boye consort siko a piqué crise to un hôpital azolo bate do ça à côté comment mala mo na coma et ça boye il faut mbongo mundele wana poto atindi mbongo pour ba continuer ko soigner Beni. Boye ba mama ka ende bazalaka ba lukara mama ake ko so prophète mo songo to pasteur wana ino hôpital ba sambeli nzamba lobaka ya solo nzamba révélé pasteur wa que non bo moni mbongo ezo utaka poto et pas patron na ye ne asali ba je oyo soki bo so konto ko so mbongo wana bo futaka ba soin moi na bino ko la mukate ti akokufa mais bo kata ko so mbongo kuna okomona akolamuka to continuer la prière ba sali pe ka ndengo wana et comme soki patron bengi boni kuna en tout cas c'est bien bo na pesa mbongo to pesa mbongo te besoin mbongo te ba continuer prière ti Beni aye kolamuka. Tango Beni aye kolamuka a expliqué petit. La mona ki boye patron mtaka beti nga conseil so osabo mais ko continuer que le sou musala mais Beni yokola koloka mercredi azongi le suka na musala wana. Tango mundele wana ye konso azu Beni comme si la moi c'est pena azukutu Beni bakena na Brazzaville bakena ba duma na Brazzaville consort ba ya do Beni pena et l'autre côté mais osana mundele on peut ya koko oso mata mutuka atanda et l'autre côté kaka salé donc elle n'avait rien ya ki moi sa mundele na habilité ceux qui ba ko utiliser esprit na ye to so bakanga ki on sait pas tala mutuka ko na niveau là mais ozongi les sous bref sikoyo eko sala ke mundele wana un peu plus tard mundele wana azongi poto tanga azongi poto papa mukolongo azui maladi kuna 2 semaines après akufi tango akufi sango ekoto non boss en tout cas akufi moi to konde su musala ezati pour lupango ngope na ma campagne wana bakanta ki lokolo za ya mundele asomba nzoka mundele asomba te secrétaire son non lupango oyo boss somba ki angote abana ko louer donc ndesa kufi boye nyoso tout filme et sili to luka moyen mususu peut-être ba ko teka lupango to ba ça on ne sait pas mais abana ko louer azaki propriétaire te et ça boye donc mwana bendana kasi bosi akufi na nini ba policier wana ba umela nzoka ba secret belé ba secret et belé policier tant ba monaka ba geste wana
oyo ado badai ko sala badai ko apprécier bafanda kini mbaluba ezate nzoka badaki chance ba numéro na bado patron akufi ça va te va ban ba policier balobi wana webi ke mundelo so akufi azaki pour la séropositif hein on est dans ma sida ton nom on est comme la bantise rétroviraux mais on ne sait pas mais akufi na sida te wana ba esaki yango na balobi ba solot ye beni pa yoka ayoki no mato na ima tuna ki mo tipo na ko blessé ki ba bike abane ko mana siko policier moko abengi ado po ayebike ado azali camarade ya beni boni ado ayebike patron akufi akufi nini ko akufi mais patron na tebike on est avec na malade ya sida to bana mona mingi muninga na yo akomaki mwasi na ye yebisa muninga na yo akene usala teste po peut-être asa pe na yango ko yebate po filmer esili beni pe azongi pa na bango ado arena ko luka beni MC MC nga patron akufi ebike azaki na sida baso ba police MC nga boya mais kana ko kesa test sida ota so ko sana ngo to sana ngote tenga sana nga bien nzoka na kundel pe akene ko sa test sida yé pas ali séropositif donc nyoka mundele wana a transmettre sida d'autant abimara na mundela akota nyoka wana nyoka a transmettre sida tala makambu otoling to lukaka pini mafia android mikolo bolika ba koko mindele yo na sala mbala mundele mobala ngoko na koko to mobali est-ce que komi to so la pembe ko hermoko to pekisiote parce que dans le bar à chaque fois de coloribus and de gustibus non pour disputandum les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas soko lingi munde linga ta mundele ya jeune ya côté ka ya mpakate te bon itali kabini benita ngazongi pa na bango na bana ye na esa kibino mobali ya beni o basala kine bote bana mbalona akena ka Afrique du Sud ko luka vie et si ka ka Afrique du Sud ko luka vie kuna biso mali bana ko luka to luka ka to zonga te po to soka te soko to ozwa to zongi ye mobali abela kena ko luka na Afrique du Sud kuna e simbate azwate abi na ya kufa na Afrique du Sud mpangi pardon azongi pe maboko pamba beni olie bisambali na ye bakamudere arobite tant bana azongi ma quelque chose azwindaku abali ko fa na beni na bana ye entre temps avant mobali azonga beni akoma ekobima na jika moko te pote po beni ataka bana maluba ya kito ari na beauté akasa osakanate beni akoma ekobima na jika moko boye jika osa na mikili na poto totanga komba pe osate me moko yebi obima na fimo ko na beni na Kinshasa beni ya kobeba bobota na mwana moko mwana ngo bobota wana mwana zalaka maladif or lelo bakoma ko protéger mama tana sida bana bazaka sida te na ebité ba protéger ki benité to ndengeni mwana bota mais mwana zalaka ka maladif c'est fort possible mwana passe à la séropositif oyebi ya jika to penika rayo mwana zalaka malade tangu jika yeko zonga esaleki mobala beni pa yeko zonga auta Afrique du Sud ayeki prendre logo moko te bazwinda bali ko fanda donc beni akabi pe maladi wana epai ya mwana batu innocent il fallait faire en Afrique du Sud bali ko zonga na zonga la mwasi tanga ya pembe ya muluba apesi maladi tanga apesi maladi sikoyo ado mwana bandundu oyo yebisi muninga na mama est-ce que osala ki test babi osama alamu tala santé ya mwana na ondeza na masata na bien te puis na mwana yondo to na yondo ya dia osale osala sutu ba ndia ko beba est-ce osala ki test sida te et puis osola la susu na mwana bata wuti Afrique du Sud oli ato se préserver obomba mwana papa oyo atika lo occupé bana mais yo opesi sous maladie mawa osala mama boete beni akoma abane ko boya shooter mobile nyoso tukudo e bete ya kabisida koto ya ba monga fula na bon marché koto na tudo beni asakanite ayeba yeki sana maladie na sana maladie te osala maladie te mais nzoto zo kende bref nzaye pala la raté soki mutado kabilo ko tronta ba ntama bo makabatwa beni abela un certain lundi la fièvre bien té na ba la ke hôpital bo ngo peut-être tant comme vendredi beni akufi beni akufa
c'est là qui est des béni à un sida séropositif mobali o ya utaka Afrique du Sud a fâché à cause de jika tanga avec ba ese ndengwana moi ça kuma na Afrique du Sud jika kima aya so ki sasa te donc ba tu ba en Europe France Belgique Luxembourg ke bana ba tonton oyo ba kenda isa sa mingi peut-être moko no nga bana béni to sala ka angele to pénible ko ça radio de coller beaucoup bien maman poto batantina poto beaucoup bien Belgique, France, Luxembourg, Suède, Salaka Angele. Béni à BBC Batou. Si tonton Afrique du Sud, il y a vivant en Afrique du Sud, il y a qui va mettre un antirétrovirus à rapport au fêlé, au cours où pendant longtemps en Afrique du Sud, dans la sida, dans la maladie, mais il n'est pas préféré Akaba. Azo sasaba fi na Kinshasa ya kosakanate yaya soki tonton moka uta Afrique du Sud moi c'est comme ça qui béni ya mulu ba pembe ya kufaki akufaki na mois d'octobre ya ne uteleka oyo béni comprendre salaka angele pour mobali na épée asaya kobeba moi na wana zali mobali pe azali tala li solo autre bombela kiyo na tongo ya lelo yango ezalaki ba mulai mais c'était important to bete na yo pona kopeni yo ya peut-être li solo oyo intéressé ote mais tango yo kaboli yango opandi yango e ko sungande komoko songolo e sikamoko pakala voilà to suki awa pona li solo ya lelo ete ya bino hein. Merci na Chris Larize Pelende réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, de l'autre côté à Régie, la fille à papa. Merci na coordonnatrice ya chaîne Oyo, Mama Rina Rumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Tokutani prochainement, na numéro M. Radio Le Collé, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo compagnie ya sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka balobaki kolingaka te ozonga na mboka maboko pamba yaya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba non nous devons créer les emplois tala patu a créé compagnie munene soki ba compagnie ya sécurité zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie ya sécurité wana CMS Cruche mondiale sécurité. Dans la cruche mondiale sécurité, yo moutouza ba activité na yo, ba église, ba école, nyo soto olingi, ba sécurité à solo o pena ba vimba o soki li kabozali, ba yaka intervention, na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc vous contacter cruche mondiale sécurité oyo na moins cher, ba couper sur ba service ya kitoko. Escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors, Bobenga, cruche mondiale sécurité, ce que vous avez le numéro de bango, Bobenga, vous êtes en contact, la cruche mondiale sécurité, ce qui vous signer contrat, beaucoup soit gratuité à jour moko félé. Comprenez? Tala, ma promotion oyo, cruche mondiale sécurité, asali, pona, bino. Voilà.